omoni bato balobi que bazo vivre pour na bana tango conflit bandaki baraki na bana mibale mandenge conflit ezoko la nombre bana ezo bakisama bazaki na 2 bakomi na 4 5 6 bakomi kuna ndenini soki bakosa bato bazo mikosa bango moko pona nini bazo mikosa bango moko bazo milekisela heure na bango yango na bwania na loba boye soko silisi nanu matanga ya bolingwa kala te kobota bolingwa sika te soko kabwani na mutu zwa tan na yo akolela bolingo na yo akala mokolo komona opanzi matanga banda bolingo ya sika soki mbwa na yo akomi koke kolia na fulwa ba voisin avant kokangela mbwa wana kanda avant koteka ye bali ya ye kende na fulu na yo kende kotala yo tiaka nini po na mbwa na yo. La nature a horreur du vide. Voilà, merci beaucoup. Super salutations déjà à tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue. Je vous souhaite le bienvenu dans ces nouveaux numéros de cette émission. Je suis là, moi Betty Massengou, la journaliste internationale. Je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Vous le savez très bien que dans cette émission, nous recevons plusieurs personnes, comme aujourd'hui. J'ai beaucoup de joie de recevoir un homme des dieux puissant, le pasteur Placide Moulaba, le responsable de l'église Les Colombiers, qui se situe dans la commune de Lemba, terminus sur l'avenue Maïko. Voilà, salutations d'abord à l'ingénieur Dave Moubama, salutations à vous et merci beaucoup. Salutations aussi à Champion Kayembe depuis Dubaï, la Joama depuis Tchouna depuis France. Salutations aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Bisous, bisous, bisous vraiment à tout le fan ou à tout le fidèle de cette émission. Voilà, comme vous le savez très bien, je viens de vous l'annoncer que je reçois l'homme de Dieu, le pasteur Placide Moulaba. Donc à chaque fois que y a une émission, voilà, à mekaka un peu kolobela, ba makambo etali mingi ba couple et surtout ba pasteur rebelle, ba bosanaka que baza vraiment ba comment dirais-je, baza vraiment la responsabilité et belé à ce qui concerne bah, couple ou bah, foyer à Batou. Et voilà, aujourd'hui, nous allons continuer un peu le sujet de la fois passée, qui sur la différence entre bah, Mabala et Akala, Mabala et Lelo, ou comme il y a bah, network, bah, réseaux sociaux, bah, Mabala et Kilelo, Netolobaka. Et ben, on a encore un sous-thème, Otoromeko-Lobela. Poto salimo constat mingi lelo na ba foyer et belé ba foyer bazo vivre bolingo eza vraiment lisusuté et comment ka poto za da bana to batela na no éducation ya bana ou to batela avenir ya bana en réalité et belé bazo souffrir na kati ya bamabala. Voilà, l'homme de Dieu est vraiment là, il est vraiment disponible pour répondre à différentes questions nabiso. Voilà. Bonjour pasteur Placide. Bonjour maman Betty Nzambe Apambolayo. Voilà, amen papa, merci beaucoup. Alors un mot na bande konyo so bazolanda biso bana na Nzambe o bazala so ba monio ba sepelaka na ba intervention na yo surtout na ba question to tuna ka ndenge vraiment o lobaka et belé vraiment édifiera bango oyebisi bango nini nazo pesa mbote na bande konyo so ba sepelaka na ba intervention na biso Nzamba pambola bino même balanda qui notre intervention de la fois passée Nzamba bénir ya ebele koleka. Merci pour la considération pe bolingo bozo lembate kolakisara biso. Merci pour l'andenge pe bozo bon de la nature na biso que tous alaka na bomoi pour vous édifier davantage. Na pesi peu merci na yo pour l'invitation ainsi que na ingénieur Dave na équipe Mobimba costaud au bozo travailler na yango Nzambe abenissa
na kombo na Yesu Christo. Amen, 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 papa. Merci beaucoup. Et nous vous signalons que nous sommes à l'église Les Colombiers, Bisika Oyo, pour la première fois, vraiment, une équipe Mobimba, pour que tu tournes émission dans l'église. Il y a pasteur Placide Moulaba, il y a avenue Maïko, dans la commune, il y a Lemba, Terminus. Voilà. L'homme de Dieu, on a annoncé tout à l'heure que Tolobela qui sujet qui est très important sur la différence aux ezali entre Bamabala Kana et Bamabala Sika. Avant tout, quand on a sous-thème Nabiso, je me reviens au mec un peu que ça la moi synthèse, ton résumé, il y a Tolobela qui la fois passée. L'autre fois, Tolobela qui likambo aboke, c'est la différence qu'il y a entre Mabala Kalana et Mabala et Lelo. La dite différence aux ezali qu'on vend de la na likambo yo précisément. Mabala Kala bazala qui ko préparer ba futur époux na kozala parent na kozala bokilo na kozala semeki pe na kozala mwasi to mobali ya songolo bien pakala oyo bokokwela na ye na libala. Mabala Kala bazala ki kotala libota place nyozali kotia lokolo. Bato ya tango ya ba maman na biso parce que tango tozolo bakala to mon ami ba maman ba koko baza ko réussir mabala na bango parce que baza qui préparé à ça, tandis que ba jeune mingi de nos jours baza préparé na mabala te, baza préparé plus à la sexualité, bazo apprendre comment cause à la performance au lit, mais balaki si bango te comment être un bon époux, comment être une bonne épouse, comment ko vivre na ba semeki na ba bokilo, comment ko vivre dans l'environnement na yo ya mokolo na mokolo. Nyonso wana parce que bato baza préparé na yango te, baza siko kokutana na moi ba problème ebele, l'impréparation eza ko rattraper bango. Bible zo bana biso par ta faute tu perdras ton héritage. Pona kobo ya koyekola e o ezambeba, pona ignorance ba ebele ba bungisa mabala. Mabala ezobeba. Voilà, et l'autre tovandela qui angoana. On a demandé na bandeko balandi que ceux qui bakoki ko se faire encadrer na basali na nzambe to ba personne no baza expérimenté et ko aider bango. Là j'aime trop nuancer. Je n'aime pas trop parler de basali nzambe kaka parce que basali nzambe peut bazo échouer na mabala bango bazali. Voilà pourquoi on a martelé plus sur les personnes expérimentées. Bao bazana grâce wana yakobika mabala na bango tango mulai malgré les hauts et les bas, basimbani maboko bazotala dans la même direction na banzi bango nde bazana eloko ko communiquer. Nde otolobela ki l'autre fois. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu, le pasteur Placide Moulaba. J'ose croire que Bande Kobozo Landabiso va comprendre Nin Tolobela qui la fois passée. Voilà, Tokotana on a sous-thème Nabiso Tolobeli sur constat autosali. Je pense bien l'homme de Dieu en tant que père. Et puis, osa na société obiso tozo vivre makamunyo sozo le kayo pour mon akayango et puis bam suspect ba rapé ko relater même banano pe église tozo remarquer plus on a ba foyer belé bolingo ezali sous vraiment té mingi komarara toza pona tobota déjà 3 ou 5 enfants bazo fan de la kaka bana donc on a évité bana nde baza lokola net barrière moko oyo et comment na kati ya ba foyer belé. Bon maman d'entrée de jeu dans lo baboye bandeko balobaka na mabala na bango ke bavandelika bana baokosa. Non lo babazo kosa pourquoi bazo kosa parce que baomi kosa bango moko ce baomi kosa bango monte baokosa environnement na bango bazo kosa bato yo baomo na bango. Moi, j'estime que ceux qui réellement bolingo sili, quand bien même bana bana kati, bat vivre longote, ba kabwana. Moto na moto kende ko refaire vie na ye. Ko vivre pour na bana na bengi ngo lokuta pour na nini. Omoni bato balobi que bazo vivre pour na bana, tango conflit banda ki baraki na bana mi balé. Mandenge conflit ezoko la nombre bana ezo baksama. Bazaki na 2 bakomi na 4 5 6 bakomi kuna ndeni. Soye bakosa bato. Bazok miko sabango moko pona nini bazomi ko sabango moko bazomi lekisela heure na bango tango na lobi ba miko komiko sana ina bakselo kwa mibale la plupart ya ba foyer au moins na mobali balobaka totikali tozo vanda pona bana bakoma ba adultère
Ceux qui bango nyonso mibale te omona ke moko abandoyi balibanda parce que mokile lobaka la nature a horreur du vide. Motema moto ndenge nzambe asala yango vide nyonso et créaka moi déséquilibre. Alors nature ebongisa que ceux qui vivent des ali yemoko nature a prendre yango en charge pour combler yango pour atondisa yango. Lokola motema quelque part esalama po elinga. Soki moto akolinga yo azali te okoluka moto oyo yo olinga na nuancer pe moi j'aime trop nuancer moto ya zolinga nga soka azate no lingo nga na zolinga. Alors tokotika la na libala ya forme mais fond eloko ya malonga eza lisusu te. Omoni mwasi mingi basi alingi kozonge pa na bango te po mbetune basi babuka alingi kozonge pa na bango te po na soni. Donc ndako etikali juste abri et si kana ye azali komi bomba et si quoi azali komi batela elle va faire semblant ya ko répondre na ba devoir ne mosusu lokola ya mwasi mais na bozindo penza c'est juste ba mascarade mabe si ekoti mabe ezate mabe pardon esi ekoti esi evandi tandis que pa ya mibali mobali okokeloko ya bongo te neti aza chef aluka bolingo musuli banda ata beteli yote nyonso akokai kosala na bandoke se soulager libanda awami sepelisa libanda aye wana po alingi ko blesser bana te azo tenir soi-disant na éducation ya bana na ye abandi kosala mwa biloko moko boya likolo oubliant que bana ba comprenaka que na kati ya foyer oyo papa na maman nde bavandi bolingo ya solo ezalaka lisusu te bozo préparer bana na bino na oyo Ezekiel azoloba na biso non senga na bandeko batangela biso na ndaku Ézéchiel chapitre 16 verset 44. Ézéchiel chapitre 7 verset 44 alobi boye. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes telle mère telle fille ba pesa kama sese bakopesa yo lisese oyo ndenge mama azali ndenge mwana na ya ozala pona ni teto bakisa pe ndenge papa azali ndenge pe bana na ya mibali ba ozala. Donc en vivant de la sorte tozo préparer déjà ba futur couple ya mabe ba futur époux na ba future épouse ya mabe parce que nos enfants vont refléter oh ba mon abiso ba parents tozo sale na mission moko ele kaka kala na lobaki boye la meilleure école ya bolingo et la première école ya bolingo eza bandako na biso ndenge tozomona papa na mama bazo vivre lolenge na bango ya kozalela nde toko reproduire dans la société na mobimba na yango pe na mariage singulièrement ozomona tozo préparer mabe moko pona lobi nazongi lisusima couple o e lobi que zomi vandisa pona bana bazali kominionga bango moko baza kominiongo lapo eza na makambo moto aza ko admettre aza ko tolérer mais alingi yango te azotika esalama po aza nano na ndako na yo po boza nano elongo lokola alingi yango te moto wana kobanda kokufa na mabanzo akobanda kokufa na basusi oyo ya la longue et kobotela ye ba maladie psychosomatique to pe ba maladie cardiovasculaire soki esuki bongo te neti na basi ekoki kobotela pe mwasi frigidité. Oui, les femmes de foi bakanga mitema bazana ba problème obi no déconnecté na vandi nanga pendant période moko donné à temps mais mobile abeta 6 7 8 mois na kotenga manaye wana il va s'exposer na ba maladie ebele akoki kozwa ba infection sexuellement transmissible akoki pe kokende kokuya na bana basi ba posséder ya monde à ténèbres pe amemi ba malédiction amemi ba mauvais sort na ndako ozomona mama eloko mususu bato babosa na keza nini tangu yo zo vanda na ndako ya libala pona bana moke eza ya kobomba te ozo préparer divorce na yo ozo luka peut-être occasion ya omibimela tango mosusu ozo luka raison mokile lobake yo lingaki libala ye mutu abenganaki yo ye mutu aboyaki yo oubliant que tout ce temps oyo ozo étouffé amour na yo
ozokoka ko exprimer yango te eza ko influencer ta façon d'aimer. Na kati mo mke pasteur parce que question ne koko kimanga na zui question juste ka na point de vue na yo olobi makambu ya divorce. Est-ce que divorce est la meilleure solution na kati ya couple? L'autre fois j'avais dit ceci, il n'y a pas que le divorce comme meilleure solution ou comme makimia na motema ya bato. Mama Betty ba divorcer ba souffra koleka marié. Koleka ba marié. On moni pas s'il y a divorce et l'équipe pas s'il y a libala. Akokende pe ko se remarier encore. Akokende ko se remarier. Mais tous waka kana cas d'espèce na ndenge tolobe na sujet oyo moto avandi pona bana. Engolo ba que a étouffé amour na ye pendant autant d'années, pendant ba année belé. Tango akokende ko refaire vie na ye. Ake ko linga moto mosusu. Quelque part la personne sera rattrapée. Na manque ya partage ya amour oya uti kozala victime na yango asia mesani déjà na kozanga kopesa bolingo asia mesani na kopimela sexe sikoyo moto ya kei kobalana na ye wana za moto asika il aura besoin ya kojouir na badroit nyonso ya mariage blessé de guerre oya ye kolingana na ye sexe lobelake lisusu elo côté kobondela mwasi elobelake lisu elo côté kobondela mobali elobelake lisu elo côté ekozalela ye pasi po akoka ko mibimisa na vie wana ekosenga temps ekosenga encadrement mais akozala réclamer nelo musu mibale eloko mibale kotelemela ekozala comparaison. La personne aura toujours tendance ya ko comparer bolingo ya sika na bolingo akala. Ce qui a moni opposé acte moko tendant na lolenge ou penchant du côté ya bizaleli ex na ya zalaki na yango abando rappeler yo. Omone eloko ngyo banda na linga yango te yepe abandaka karaboye. Akomi ko rappelaka yo heure nyonso mabe ya ex na ye. Or yo mtotindaka bango te ke bakabwana. Voilà, yango na bwania na loba boye. Soko sirisina no matanga ya bolingwa kalate, kobota bolingwa sikate. Vraiment. Soko kabwani na mutu zwa tan na yo akolela bolingo na yo akala. Mukolo komona ko panzi matanga banda bolingo ya sika. Soki bandi bolingo ya sika pendant que bombi na na tiroir na yo, ebembe ya copain na yo akala, fiancé na yo akala, mobali na yo akala. Okozala soki moto olingi sika asali mwambeba moko alakisi faiblesse moko ezaki qualité ya moto bokabwana ki na ye obando regretter mutu akala ndomone komela rabatu azo vivre na yo tango komi masolo abonkutu po amata na kembo na nzambe ya azomona neti azolia sani moko na mutu na ye akala azolia na ye dendo na sani mais par la foi aolia soso nde biloko toboya parce que ceux qui continuent bongo mukola ko croiser na chemin na ye na ex na ye ba déconner tout na ba divorcer belé ba koma ba makango. La plupart des divorcés aza divorcé a se remarier mais pour na ba insuffisance ya bolingwa sika moko akomi ko kende ko tricher na mutu na ye akala omoni yango na lobi ba koma ba makango bana bamakangwa banani ya ba ex na bango expérience l'expérience eza ko démontrer boye la plupart ya ba marié basi surtout oyo ba dekonaka na ndako libala to pe ba kometaka adultère ba kometa yango na bato akala na bato sikate ba kenda ko commettre yango na ba ex na bango donc bolingo si la quitté mais ba pesi etant musutoli boya kaka libalo oyo boya kaka libalo oyo boya kaka libalo oyo amoni neti société komi ko rejeter ye parce que il se plaint mais azo continue na mobali wana voulant faire plaisir à la masse voulant faire plaisir na ba conseiller na ye andimi ko rompre na bolingo mais na motema mosisa etikali nzoka nzete soko kati yango mopikoli misisa te Job azoloba na chapitre 14 mukolo maye kolekela na nzela wana nzete wana ekobota lisusu ndenga nazoloba na bandeko babata makana sima ya bana batika bana kimia
bana baza mbuma ya bolingo. Bolingo wane zalaka sans bana. Continuez à vous aimer. Ceux qui bolingo esili, bota lobino bolingi. Je ne conseille pas le divorce, mais comme à Kanangonga Moko, ceux qui cohabitation est commis impossible. Wana même l'État conseillaka, bo divorcer. Je donne un cas, il y a cohabitation impossible. Tango Moko na ba partenaire, a commis quoi tenter na vie ya compagne na ye, to na vie ya molonga ni na ye. Na yebi couple Moko na zaki kolandela, balanda kanga à l'époque na émission Moko, mobali alingi libanda. Moi ça peki si ya boyi koyoka, mobali ayebisi alobi no place na zui bolingo libanda, bolingo wana na mode sepeli singa makasi. Malamu ngana yo toka bwana. Moi c'est aboyi. Bavandi si batu ba pesi toli. Mobali alobi na lingi lisusu te. Basala nzambe toke ko intervenir. Mobali alobi naza catégorique bolingo ekozonga te. Mais tellement que moi si abandaki ko insister, mobali azalaki informaticien. Mobali azalaki une habitude ya ceux qui a outi musala ayaka na jus bamelaka en famille. Donc somba carton à jus aye nango bameli bango nyos. Mbala wana mulunge zaki na ndaku. Moi c'est avandi libanda azomona silhouette ya mobali na ye na rideau ezola ki sapo lumière bapelisaki. Moi c'est amoni ndenge mobali akei azui carton ya jus na bango o bamelaka na kati ya réfrigérateur. Aye likolo ya ba porte rideau wana cacherai a récupérer produit moko wana bazalaki ko utiliser na biloko na basala ke informatique liquide wana ezalaka poison. Moi c'est amoni ndenge mobali abendi yango na seringue ndenge azotobola carton ya zomona a injecté na kati ya carton ndenge mobali atie ndambu na verre amemeli mwasi abengi mwasi yaka jus yango yo omela. Moi c'est bisa lobi no mela te to mela biso nyos. Lelo na melanga mo no mela te. Mobali a insisté mwasi aboyi mobali akangie na makasi. Tango azoluka melisa mwasi atindiki verre ekwei. Liquide wana sopa mi na tapis. Une minute ezaki belé. Tapis esika na nyoso eziki. Donc tellement moni que moi ça zone ngoti kayete. Il s'était décidé à mettre fin na vie à moi na mwasi wana. Na baka pareil, maman conseil au PCZ si ce n'est le divorce. Mais divorce zala et ya no yasuka. Et ya na position yasuka. To mekana no kobongisa. Et lokoni ne salam et salut que beaucoup makovande la pona bana. Nakoluka koyeba soki bo vande la rapona bana na tina nini to ko aider bino. Mais ce qu'on peut s'engager là, au monde la plupart à babolingo bavande la pona bana. Pour ça qu'on vende pona bana et boti te tango baboti. Permet la tautologie. Pour ça wana bayaka nango déjà. Mokolo bao lingana, mokolo bao balan, pona bango et loko primé et zatobota. Na lingi yo pose à la maman ya bana nanga. Oza mwasi. Papa limbi sangai, mokuta na pe na bato yo atio litoi. Tango atu alito ya zo ke na sepeli na yo oza mwasi kitoko beti na lingi yo koma mama ya bana nanga yo zo ya olinga mwasi po koma mwasi na yo to po koma mama bana na yo moto aye kolinga yo po koma mama ya bana po na ye bolingo tonga makalikolo bana a part bana eloko mususu ezate soki siko bana baye tina na weza nini okomi lokola lilalo basi bakamoli pulpe wane se bimisi orange nango jus na yango nyonso yo tikali poso abwaka musiko no de Au nom de... On a évité au nom de Nini, au nom de Jésus, au nom de... Voilà, pasteur Asugusika Wana. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission. Bien que Tozolo Bamakamo est vraiment très important, mais quand même, Toseka, pour EPSAP, ambiance, on a banda Kubiska Bozolanda, émission. Voilà. Pasteur Placide, Ozolo Bamakamo, vraiment, est très capital. Oh, foyer belé, bazo kutana na yango. Mingate ya kobomba mame, arobeta moi li solo na pembeni et pas un décoto pas camarade wana pe akia beteli o wana o pe kuna beteli o wana kuna ti lisolo e panzani mboka mobimba. Voilà. Alors c'est mieux de cause olanda biso au lié au bete la camarade
problème ezo tungiso na foyer kutana na basai na nzambe lokola mosai na nzambe le pasteur Placide Moulaba o aza mieux placé ya ko sunga yo même na ba prière même na expérience na yepe pour que foyer na yo eleka makambu eleka ezala bien ou eleka malamu et surtout bandeko bokomi pembeni ya ko divorcer surtout mususu pe pasteur lobili kambu ya ko bomana. Moi je connais aussi un couple oh ba komaka tina niveau kutu bakanga mobali moi si na mbeto hôpital mobali kuna bakangi na la police likolo kaka ya ba conflit o elekaka na kati ya ba mabale komiti moko akufa donc eza biloko mo vraiment ya malamu te. Voilà l'homme de Dieu olobili kamoko awa makambo etali bana bongo siko na couple oyo bana bazati baboti nanu te po tobaki bana baloko obstacle mais yo lobi ke bana bazaka ba obstacle te mais bolingo ezate entre les deux maintenant nous baboti te na ba couple lolenge wana bakoyi ko sala ndenge nini maman ba couple o baboti nanu te mais bavandi ensemble mingi ezala basambelaka mingi eza bato basambelaka et puis mingi bongo ezala bato bazalaka trop honnête dans la vie bato bazalaka na trop de principes dans la vie. Pourquoi na lobi ndenge wana? Bato wana bazana besoin de sauver leur image de marque. Bolingo eza lisusu te mazota la témoignage na ye. Soki ka toboyani na église ba suspendre nga. So toboyani na za motei to nzamba loba na nga na koma motei lobi note ya bato nini. Voilà, azo batela et considération bato bapesa kaye bato bazwa ke lokola modèle lokola référence. Nzoka tango komi ko vivre pona batu oza moumbu libala nyonso ezaka na ba problème na yango elingi olobate que po pasteur Placide ate arabien bolingo nde pasteur Placide aza na ba problème te na libala na ye na mona kutu bolingo Angelou na batu na ba problème na kati na Genèse chapitre 6 ba Angelou balingi basi na mabele awa bapesi bango bazemi mais tout le monde place bapeseli bango badot te donc Ange Mobimba azui moi si abotisiye ma pese les dots te bavandi na cohabitation ça déjà problème parce que ba honorer ba subanate ozomona donc problème ezalaka partout na ba couple mais lo otosala gezanini na bwani moko na lobaka boy to vandaka ensemble te poto koka to vandaka ensemble poto ndima kotala les deux dans la même direction. Ceux qui t'ont dit que les deux dans la même direction, nous allons nous supporter. Na ba faiblesse na biso, na ba insuffisance na biso, na ba côté na biso ya makasi, toko se supporter na biso. Ba couple oyo, ba vandi bolingo eza lisusu te, mama ba kisi alobi bana baza lisusu te me batikali kaka, na lobana bino ke bo mini okola. Bo mini okola. Ko vande longo ezolakisa ke bolinganaka. Ko vande longo na ba condition ezolakisa ke bolinganaka. Mais faites-vous seulement aider. Boluka basali sabino. Bozo trouver solution te potangu mususu. Bosolo linanute. Bozo trouver pe solution te tangu mususu pona bokutanite na baye bako aider bino. Mais botika na aider bino. Bobanda kotala na choix. Ba critère ya choix na bino ezalaki nini bolinga naka pona nini bozwaki combien de temps avant bobalana banani yango ba edaki bino basungaki bino po bokoma ensemble tangu bokomaki ensemble boyokanaki nini mabena malamu ezalaka par rapport ya oyo biso toyokanaki. Amos chapitre 3 verset 3 batomi bale bakotambola longo te soki bayokana kite pona ko éviter siko toko mabongo to yokana ne bandeli mama Betty yoka ba problème ba chrétien to kuta na ona lobaka ba chrétien ba chrétien belé ba otonga bolingo likola lokuta yo mwasi oyeba kinzambe te okati bibale okati bisanga okati ligne équatoriale okati ba maya kalamu okati sima ya njili okati ma ya chwenge okati ma ya oyo mai na biso so ya maluku okati si fleuve oza l'expérience moroboye oye kokosa mwana mobali bato lokolo oyebi kasambelaka oyebi seke nga ndenge naza boye héritage januari tinga mutu natikalaka nango ntango boye kokoma na ye ensemble a découvrir que makambo oyebisaki eza bongo te asa dépenser d'autres na ye
bon pour na combattre la paix dignité na yo il a du mal yo lo bana batu ke ndeko na kutie lisusu mobimba te na kanisa na sombi ba bill nanga pona beta Tour de France confiance esili alobi na sachet na somba ba bill ba na somba ki ba bill na kuti ba bill au tetuka au décevoir rien na ba attente na ye bolingo kozwa problème ndenge yo moko ndenge mo pe yo mobali bolingani na mwana mwasi ya bato le roi monio mbinga ayebi ke yoza sportif mais bobala ni na yo komi na ndako libala ta kantine mayo ko tombola te na banzi ba ososola ngelo ni na zoloba au décevoir pe mwana bato na ba attente na ye ya yebaki ki abala ki po sa la boxe oza catcher oza na ba paquet mayo mona ki oza na ngonde munene na bino famille oza no makasi te okotie na kati ya ba problème ye pe na ngambo nazomona ke na bala nazonge pa na biso eza kitoko te ba otuna oboyelaki nini na expliquer bango ki eza munene na bango abotam na oyokisa ye soni akomi okanga motema malgré ye mais tokoki toujours koyede il y a possibilité ya makambo ebongwama. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pasteur Placide alobi, il y a possibilité makambo ebongwama. Muto vraiment aux a problème wana. Donc, Moussa Nzamba za wana akoede yo. Et je vous donne les numéros de l'homme des dieux. C'est déjà affiché là. Déjà na ba écran na binome nazolinga pour la meilleure audition na pesa bande kubozola nda plus 243 81 60 31 116 plus 243 81 60 31 11 et 6 à la fin. Même na WhatsApp, anytime, l'homme de Dieu a free, soro komé lié à royamba yo, ou expliquer kana yo, ko bomba te, ba question nyon soza nango, Moussa Nzamba ko aider yo. Alors Moussa Nzamba to ken déjà na souk émission, mais nga na rolingana nous na baka po mutu na mutu chaque foyer bazana baka na bango de lobi, bazana ba problème na bango pe. Mais mingi ezara ba problème nini oyo komisaka batu tina ba niveau wana. Pendant expérience na yo ba kanini openza o kutana la ngomwa mingi batu baya ko exposer le yango po muto ko matina ma problème ya ba divorce babala lelo ezo avancer penza te ou ezo aboutir penza te par rapport ya ba mabala ya kala. Mama Betty na ko résumer ngo na momoko l'inattention. Et oui, l'inattention l'inattention est zanini. Ozalakana mutu elongo me okipaka makambo na yete. Kolinga nelingi koloba boye. Zongi sa bolingo na yo sima, zwa bolingo moninga tia liposo. Nzoka pona kotia bolingo moninga liposo na oloba boye. Bongo est précédé motema na courso baosala. Ndima vraiment kozala injuste. Wana lo babwania. Ndima kozala injuste. Na ligne de départ, motema na cerveau batelemi sika moko, metika cerveau abanda mbango avant. Motema ya olanda na sima. Okomona ke équilibre za na bolingo wana. Engyo lo baboye. Bato ebele bazo souffrir po bazwa ki na ba sentiment. Moto epeli na kati ya motema na ye atie liposo. Abosani la raison, la réflexion, ko banza banza. Tant bozo vivre na moto, na période ya kisheri to ya fiançailles, ozo landela ba acte ya moto. Est-ce que moto wana kontaka nangai? Est-ce que tenaka vraiment na existence nanga? Est-ce que tenaka na ba besoin nanga? Na kati ba besoin nanga eza makambo yo. Kolata nanga, kolia nanga, komela nanga, bandeko nangai. Tant nanga, bon il faut appeler ngai pétant. Maman na bolingo za na loko eleki tant ko pesa moninga. Mbeba ebele po na lobeli mingi basina marteler un peu sur mibali. Mibali mingi to kanisa ke so pesi mo simbongo. Opesi lokumu, opie bandako, opesi mituka et koki po na ye. Yo moko tu es tout le temps parti. Otikara na yo ye ndenge wana. Papa tikana yebisa yo que eza loko la moto bo condamné à mort mais botier na ba condition bien na chambre to na salle moko quelconque résidence moko surveillée en attendant mokolo ya liwa na ye
moto azalaka na bosenga bakipe ye nde na bengi likambo attention okipe ye oyeba kosala lecture ya ba humeur na ye ya ba attitude na ye oyeba kointerpréter ba le nom di na ye makambo oyo ye alobi te yo tanga yango na esika na ye eza na basi mosusu akoka korevendike te peut-être po coutume na ye to éducation ya zwi ba imposer ye na ndenga mabe ke mobali aza chef o mobali alobi etikali oui et amen soki mobali alobi oza na liloba ya kozongisa te mwasi wana sikoyo abando talisaka ba mécontentement na ye na ba réaction soki asepeli na likambo te otala yango na regard na ye so asepeli na likambo te tala yango ntango otinda ye ekende limbangu wana vitese azokende yango eza vitese ya olinga bitinda te eza vitese ya olakisa oke na d'accord te na longwa liposo na yo soki okipaka ye okoyeba deja ke mwasi na nga na likambo na lobi aosepela na yango te na mbetu okipaka ye te bien aimé soki omoni koza na vocation ya bakanja bacouvent eza ebele okende na yo na kimia moto akanga yo aza te soki obali 1 Corinthiens chapitre 7 yokeloko Bible ezoloba elobi boye moto oyo abali te amitungisa na makambo ya Nzambe po asepelisa molongani na ye ekiti elobi kasi oyo abali amitungisa na makambo ya mokili omoki différence oyo abali te amitungisa na makambo ya Nzambe po asepelisa nkolo na ye Nzambe oyo abali te oyo abali nde amitungisa na makambo ya mokili po asepelisa molongani na ye. Cela revient à dire ceci: marié, il faut avandaka kanisaka obakino baloba boule avant de penza ndo boula côté esprit vizolongo penza abando kanisa ni nango na rosala po moi sinanga balekeleke moi sinanga vanda penza bo matame ko mwete ayo kama bazukuzuku nsa yesala ye na ko sala nini biloko kwa mike papa moko ebisinga lobi mukolo wana zongi retard ayebi que moi si na yeso ki azongi retard moi si adasukaka moi si soka fongoli ka porte ya koti mbala moko azobaluka zokende jour wana siko lobi na zongi retard makasi eloni na osala na moi si nanga papa tikalo kusomba bonbon ka bonbon na biso ya 50 francs tango azoya okota na ndako mama fungoleli ye porte ndako mama lingia baluka sa demi tour po akende wana zuli puta na tiaki likolo robe de nuit abwaki na lipeka neti mtola tana tango ba Yesu mobali asimbie na lipeka baloli ye abi mama memela ki bonbon moi c'est atali bonbon atali bonbon devinez la suite azui na bopete na eloko moko ezokute nango kutu te siko soko pesaka yango moninga te abando kanisa akobanda kokanisa bwani elobi soki mbwa na yo akomi koke kolia na fulu ya bavoisin ava kokangela mbwa wana kanda ava koteka ye balia ye kende na fulu na yo kende kotala yo tiaka nini po na mbwa na yo. La nature a horreur du vide. En tout cas, merci beaucoup. Dites-le, just wonderful. Hein? C'est vraiment merveilleux pour cette émission. Mais on est vraiment pressé par le temps. Dites-le, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et après émission, Oyo, prochaine émission, tu auras un sujet mususu ya sika, oyo ko sunga le susu e ko édifier et ko consoler aussi ba couple et belé o bosana ba problème na ba foyer na bino o lelo o comment obela esto problème etonda yo ba souci à mobali na yo ba souci à mwasi na yo. Alors l'homme de Dieu à sawana bo pesa est vraiment confiance oyo penza ndenge azolo bana émission bandeko boza ko se retrouver bo benga na numéro ça affiché wana bio komele na WhatsApp ako sungo na ba prière ako sungo pe na ba conseil ako partager expérience oyaza na yango na couple na yo. Voilà l'homme de Dieu ngana rolinga siko poto ke na suke
eza juste eza question nanga suka mais eza pe conseil oyo kosunga ba jeune couple oyo bazana na période na bango ya ki fiançailles neto lobaka ndenge nil bakoki kosala a reconnaître que oyo azali molongani na ngai tokozala na a vie nde tolobaka tokozala na ti liwe kokabola biso bakoma lokwa ba mama na biso akala na uti koloba mabala na bango oyo e simbama ti lelo baboti bana bamoni na bakoko na bango ezala te lokwa ba mabala ya lelo tolobi awa 2 mois après ou 3 mois après ba divorcer na bango bakoki kosala lolenge nini conseil non na muto na no akete o azolinga siko akende. Merci maman nanga na loba boye koyeba nanu kio mobali oto sala na ye vi nanga nyonso tinzamba kozwa biso to mwasi eza mwa pasi la otindanga na lobela likambo kotuna nzambe po boyo kango na prophétie to na vision. Ben soki pe botuni nzambe na prophétie to na vision nzamba lobi mwasi ya vi na yo yeyo mobali ya vi na yo yeyo. Jérémie a ko intervenir dans nzela po Jérémie azoloba tu perdras ta faute par ta faute tu perdras ton héritage. Héritage à cause à la yayo. Moi c'est à cause à la yayo to mobali aza ya yo nzamba bongisi ebongo mais soki yo yebi ndenge à cause à la te. O yebi ndenge ko batela yete o bungisa ye. Tozo insister na eloko wana makasi. Soki kopesa toli na opesa yango. Olenge nini akoki kosala abungisa héritage wana te. Na lobi nazo pesa toli. Eloko aliposo kosala ka jeune bolingote. Ata bosali 30 ans na libala, comment na kate libala comme na ki. Bolingo ezalaka na ki te, tout est à conquérir. Comment na que na si na zui déjà bolingo mobali o na si na zui moi so akomi yanga. Yango nde botsa négligence. Soki ozomona que na bengami ko batela mwasi nanga na bengami ko batela mobali nanga okosala makambo oyo elongo bani défaut mabe tombeba yabayeba mona kaneti mwasi o na si na kérir moi mobali o na si na kangie déjà ezani bakotsaka négligence ebomaka bolingo petit feu. Négligence wana na ba point lokola nini makambo moto alingaka te yo zolinga yango makambo moto alingaka yo zolinga te mama Betty tambola lelo na ba jeune couple belé opesa ngai raison que la plupart ba mama basi ya mabala lelo balinga olamba te eza un sérieux problème o ezo gangrener société na biso basi mingi balinga olamba te sikoyo mwasi tango zobo ya kolamba quelque part aux hommes sensa mobali na olia kalibanda. Est-ce qu'on yebi place alia kalibanda? Est-ce qu'on yebi elambeli ya basi wana libanda? Mukolo moko soki mobali wa tourner kazaka na ye. O pesa ye faute. Na biso mibali pesa ka mwasi na yo temps. Tango yo tika ka mwasi na yo ye moko mwa mingi. Obosani que jeune garçon encouragé wana. Les garçons la pour rodo obokamane banda kuwana pour rodo. Azaka na tendresse c'est pas moi si na yo. Après ça moi si na attention solisaka ye asala kaye asali sake ba blague. Maman Betty, moi si li poso mobali azana moi sens ya humour. Li poso mobali azaka na moi sens mo ya osekisa. Moi si souvent accusaka moi faiblesse moko. Yo sekisaka yete oye tu es fatigué, obetela ke masolote, mais pour odo wana na masolo ezangatina a obetela ye. Et moi memele muninga na ejo boke siko ba sepela ensemble abake na coin pas vieux na bango nzufusu basangisi masolo memela moi si moi ça seka aux éclats. Moi si siko ko maso moni pour odo te. Ana kimiate. Yo zawana meilleur kanisa pour odo. Et moi bovani na ye mazoko mela. Tu vois de telles négligences. Ndezo boma babolingo. Trop d'explications tant que mutu a besoin ba droit na ye ya lieu très saint. Trop d'explications. Maman, eza na basi belé, akoma le roi bateau ba sale la tourner disque na tango akala. So car le boko tourner disque ya tindiki yango. Le boko yebo atindiki yango. Mutu ozobo mananzala wana. Libanda wa, omoni libanda awa. Batu ba yebi ko pesa bolingo bazé belé. Bazuna nous chance te yakuta na batu balingi bango. Oyebi pourquoi ba deuxième femme to basi ya makangu ba boto la mingi ba mabala batu. Pourquoi? Bana basi wana. Tango bando se fréquenter na mobali. Hein, qu'on fréquentait mobile na yo. Ata na amitié sans que relation mabeza la pomingi ezara na amitié.
Et comme à la moment moko mobala bandi ko se confier pas na ye. Na ko se confier wana se ka lo baba faiblesse na yo. Alors bana wana ba mayele, ba fuya partout zwana, ba mayele. Alors banda suko ko travailler côté négatif ya mwasi na yo. Ye azo komisango côté na makasi. Abandi ko proposer yo, azo tiela yo, o mwasi na yo sala kate. Mama okende. Bwani ya mokile lobi mbisi alanda kesika mai etiolaka. Soko lingi mobala etiolate alors yo zala mbisi na kate bale abolingo na ye. Yekola, ba yekola ka l'amour est un sentiment qui s'apprend. Yekola. Merci beaucoup l'homme des dieux en tout cas. C'est par ici que nous mettons un point final à ces sujets. Donc voici le secret. Voilà. Donc c'est ça le secret hein, pour garder ton mariage à vie, hein, pour garder mariage na yo ya libela, beaucoup mapenza ba paka, bomoni ba koko ya bakoko na bino, boki ba secret au l'homme de Dieu à Pesibino, ce n'est pas donné à tous les hommes de Dieu hein, ya ko pesa ba secret à boyer na bande kuboso landa biso na télévision, et ça vraiment richesse au photo garder na basai na nzambe à boyer. Pasteur Placide, merci beaucoup papa, et j'ose croire que bande kobaza vraiment édifié. Le numéro de l'homme de Dieu c'est affiché là, mais na o bande la yango li sus pona batu musus peut-être au romona un wana bienté, mais l'air tozo et tozo tanga numéro oso comprendre plus 243 80 donc plus 243 et ça code nabiso ya RDC après 81 60 31 116 plus 243 81 60 31 116. Voilà, Pasteur Placide Tokomina Souka, quelques salutations pour na bande konyo so balandi biso et puis au bande la sous numéro à téléphone pour na bande konyo so bazana besoin ya ko benga yo afin que osunga bango pe na ba problème o bazana ngona ba foyer na bango. Bande konyo so baza intéressé na oyo tozo partager awa. Numéro n'angeza plus 243 81 603 11 16 81 603 11 16. Nde numéro nanga pe ya WhatsApp yango wana soit to komelinga na Messenger compte nanga Facebook eza Placide Moulaba en un mot Placide Moulaba ton inversé car le nom Moulaba Placide pour eza deux comptes to solo na biso so mitune zali to yanola besoin prière pe to sala yango nazo remercier équipe Mobimba Oboye vers biso pour na émission à lelo nzamba pambola bino nazo remercier ba Colombe nyonso oyo bandimi ko sunga biso na tournage d'émission oyo na pesimbo telelo spécialement na papa nangai dans la foi le révérend pasteur David Chioyo papa nzamba pambolo mingi na maman na biso Nelly molongani ya papa David nzambe apambola bino ebele bon na pesimbo te sans que na tanga kombo bomi tungisa te tant tokuta na topesa nango na maboko nzamba lola apambola bino ebele akoleka na kombo ya Yesu. Merci. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu et je pense que to bossa le hoté hein. Comme na souka déjà émission, tout bon sur ce lot mon côté, je pense bien l'ingénieur Dave Moubama déjà kuna, merci beaucoup, merci aussi à maman Cathy Bakissa, ma maman chérie Staï du Benecha, donc en tout cas Napesio Bambo Tebele, ma petite sœur chérie, monté mais à Ben Bakadila et je pense aussi à Champion Kayembe depuis Dubaï. Donc salutations à toute ma famille, je vous aime beaucoup et merci beaucoup na église les Colombiers Mobimba. Donc topé simino vraiment ba mbote nzambe ya papa pasteur Nabiso, le pasteur Placide à Pambola Bino Nyonso, adresse et église et avenue Maïko numéro 14. Commune de Lemba, terminus. Donc, ils ont avenue déjà connu. So koyeka kana avenue Oyo, obina luka église les Colombiers. Donc, comme kana terminus. Tout droit kaka avenue wana ya marché ou elandi de Maïko numéro 14 au mona église Biska Tozali église kitoko les Colombiers avec le pasteur Placide ou soit au bengi l'homme de Dieu jour o ayambaka bokutana akoyamba yo afin que nzambe naye a
pambola yo akotape ba problème na yo lango solution. Merci, nous sommes à la fin. De gros bisous à mes enfants, que Dieu vous protège et je vous aime beaucoup. Merci également à la Joie Mado depuis Paris pour la pasteur Placide Makassi, monter mon papa aimé, qui m'a conseil, je pense, mettre en pratique. Merci, on se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.